poto nga voilà nga la problème poto ta ba problème poto on ba kenda lukana ba nenga ba pasi nga mkono ke poto na ke mbamo na aéroport njini na matina kitina roi simba moko na ke poto te na ke lukango na banzela moko boye qui quand même il y en habite akei ndenga bino so bolo akota poto tiana loba na preuve là ça ta vidéo moko azana na venu le plus propre au monde na Champs-Élysées exacté là ça ta Allemagne là ça ta photo en Allemagne exacté bisoki photo tala quand photo wazo publier na restaurant mon na ici kuna ba mère na mindelo mon ba risque de bazala on ba risque yebi mutu to yebi na minute mutu to yebi yo pe no zano kota ka ba ovandaka oyebi te non 5e vitesse et betité oyebi yango parce que songa na lobi boye ko ma problème yo moko yebi yango nalingaka wata makasi ayebi nalingaka hérité makasi on se comprend animation o ya 5e vitesse ba cri ezana ngo ya bien mais ba cri wana mal placé sans danse ache makelele ya bwa kité na samno bandaka la non ambulance abwa kité charge ko binisa Congo ambulance na ko mina ngoti so ka binisa ka Congo pa we rapport za 20 tonnes et ça hypocrisie oh ça la hypocrisie danete mutu alingaka mutu abisaka mutu ba défaut so lingaka mutu faut ebisaka ba défaut na so ça mutu lingaka ba défaut na été o meme erreur na baki jour Karine akota poto bakate makolomi bali wana ken mutalobaki ako makoka Karine akota poto te Karine wana koti poto oh azan Allemagne bala sangata stati Allemagne eza Allemagne na stati aka nga photo na stati Allemagne ba tshela biso to mona kana poto. Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis très heureuse de vous présenter cette trop belle émission. C'est moi, votre humble servante divine, vous la diva que vous aimez toujours. Hein. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes et même vos postes téléviseurs en train de me suivre. Je dis un grand bonjour à mon boss qui s'appelle De la Nation et sans oublier Pichou Mangaya Boss Lady, moi c'est Pembe Nakataba François. Je dis un grand bonjour à Willy Moucheni Code Mondial, Code Yamboka. Et je dis un grand bonjour à Jean-Ouli de London. Et je ne peux pas oublier de dire un grand bonjour aussi à l'AG Rapateur Choma Garçon Paris. Voilà. À mon caméraman, mon coordonnateur aussi, Herman Emporio, Garçon Slim. Je ne suis pas seule dans mon plateau, je suis avec l'un de mes confrères, il s'appelle Joss Malélé. Avec lui, on va parler de son carrière, on va parler de la chronique musicale, on va parler de musiciens, on va parler de tout sauf de rien. Voilà, Herman prend déjà mon invité du jour. Bonjour Joss Malélé. Bonjour Divine Voulou, bonjour Naba Internet tout, bonjour Naba Bonenyo sur Clébois. Donc bonjour Nabango, bonjour Pena Boss à Clébois, l'invisible, bonjour Naépé, donc voilà, merci. Joss Malélé, bonne santé, comment ça évolue? Santé de mon rara. Nous avons le beau comme gaillard. Batou ba sanga sona kutaka na batou malelo komi gaillard donc. C'est normal. Pepe les routes donc il y a une route pour le battre. Évoluer. J'ai évolué. On a combien d'abonnés? Non, il y a 10 000 euros. J'ai dit que ça biso pardon. Ça ça en comparaison na mingi mingi faut ta patch total na ngai nde na banda ki na nde na komi na patch za niveau ni noko pa. Donc na ko mo le ka patch ka na mingi na le ka patch na tike na suka. Boni ken pia na makizembe. Mutu na yo vient na yo mais mutu na yo o mo die mena simasisi na. Mutu die mbela kana simasisi mutu papa mbwa mo ba te. Mais nini sko yo zo le beba msusu wana zo lana. Non, le problème est que ça la porte-parole à Moutunde Mabe. Soit comprendre que non, Moutouma za na makambo, aujourd'hui ben non na makambo, ana po poser makambo, mais faut savoir ce qu'on a makila ngoya makambo. Pour belé pe baluka ba ke pa ba na makambo, poser makambo zo ngopeti. Pour ani ba na makila wana tellement trop de kobimana ba pédé et ça là que non, ozo makambo té. Ça comprend. Et donc biso ce que toi na makambo déjà, toi de route sur na makambo pe si flamme. Donc
eza activer ka makambo nga zaki nango tant na ye na kutia na makambo na ye pe na makambo ezaki na kati na ebimaki te tant ka ya na mondela bo yo fo sala bo pour makambo ne tant ka na salika o balobaki mba moko ndenge mona tilelo Just balé na Congo azo beta likema donc likema dega Karine Mokonzi na kati ya poto nga voilà nga la problème poto te bat ba problème poto on ba kenda lugana ba nenga ba pasi nga mko na ke poto na ke mbamo na aéroport njini na matina kitina roi simba moko na ke poto te na ke lukango na banzela moko boye qui quand même yo na bit akei ndenga bino sibolo ba akota poto kena loba na preuve là ça ta vidéo moko azana na venu le plus propre au monde na Champs-Élysées ezate là ça ta Allemagne là ça ta photo en Allemagne ezate bisoki photo tala kangi photo wazo publier na restaurant mon na ici kuna ba mère na mindelo mona moto ba risque de bazala ona ba risque o azana Allemagne ba ça ta statut Allemagne ezate Allemagne na statut aka na photo na statut Allemagne ba tshela biso to mona kana photo chose na poto to betika maboko ya nzelati bo betika maboko na époque na baki jour Karine akota poto bakate makolomi bali wana ken mutalobaki ako makoka Karine akota poto te Karine wana koti poto yona tuni question ken mutalobaki émission no bimission ah bon go bet ba olinga ka vidéo vidéo ndepe miko na mono moi trop na l'autre vidéo ka n'importe quoi va-t'en vas-y le bébé ta masolo bete masolo kasi on a biso poto eza poto ici la raté eza la rango poto mais yo ke na Souda fozonga pour na comprendre na congolais mboka na ngako sako peke kaka Karine Mokonzi longolo peme na wata ne mikolo mo kanga okomo kanga photo na fali ke na meme pa fali et puis ki zungu na WhatsApp mamsa mambolo bate Facebook inonde WhatsApp inonde ba message zo yeke zongi nakola so ba message musuba mo benga ngako malele yo boye ndanga nini zo pesa position te donc tout ça faut comprendre la vie mon vie faut comprendre la vie tant vieux à comprendre comment passer faut comprendre la vie mba mon vision déjà marambe zo kende comprendre artiste il fallait pour pas grand artiste en mboka na biso fallait pour pas grand artiste en mboka na biso comprendre ko sala ba comparaison bo sala wana ti malele voilà na bisa batu mutu azara mutu otika ka mutu lolo malele bi grand artiste basa ba comparaison blo souté donc je reste ignore il s'appelle comment Ritier Watanabe de Londima Fally Ipupa c'est grand artiste mboka na biso ebisa nga jour ni Ritier le kana teva boya Fally Ipupa aliki pa na télé to ba yambe ni mission mo habité Fally Ipupa faut chanter si je comprends mieux comment on mpanza Fally Ipupa naza journaliste rien n'empêche na que ne place na moni que pas Ritier Wat obi asa mutu nakenda na epane na talent na ebisa batu ngala ko kende su na la team te parce que bana wana basi bazaka wana ngaba to sola raté na ko vivana benemi na place mote na ke lukani na kepe na bu na ko lukani bako piéger nga petit nga ka prudent fort na ka prudent na tala moni avant ma ebelanga na tala na ngona musika na place so na continuer kaka non exact que ba inemino bazana exact que non Karine da longoli sur la team wata azanani bolinga mona ngomo trop kotanga ba komona l'émission mo trop ponga kuna zo attendre ba komba mona ngote c'est comme solaté moi je parle bien avec lui azamutu azan normal to solara normal azanani na la team pas longoli sanga na la team azan ni coordonnateur ni soki administrateur ni nani ni assignera même pas mukanda pa ibe otanga ta ibe komate siko alongoli sanga na la team ndeni ngamo ni na benda bakoni na longwa la ngai na benda bakoni na longwa place wana parce que na mona yi mabe danger mo réseau ya wana tika na benda bakoni mais c'est n'a pas dit que non de na benda bakoni ngana na hérité to na problème ngana hérité to na problème te Jos malele pour na nini bo sala click yo ken piana manike bo finga rabat bo finga ba artiste amené na mboka na biso tel que Frère Egola et ceux qui là ça ma vidéo et ceux bakangi s'il te plaît c'est moi qui dirige l'émission ceux au fingi après bon quand ça bino bokomi bazoba na kata pour net zoba ngana avec sa vidéo papa na koma zoba babi ken balobi ken binote ba question mo boye pour ya ba preuve ah ken na koma zoba
Kena wangane abike no afingaki afingate eza na kuba polémique mo boye ka bala kisa émission oyo ya komaki oyo afingaki abi ezaka ba polémique mo boye kaka eza na mama bomona kutu bakanga soit disant mwana na ngatanga bango bana na asenga pardon abenga kutu vena nga fali pupa za vena nga limbisa nga pardon kena senga pardon asenga ne pardon kena lembisi munoko na prison kena komi te eza nga na finga ya ba polémique kaka obenga na madame na ko pa na ba Jacques Leboa. Tout ça là, nous sommes de journalistes, tous à Yoka, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, on a notre triqué au mandi. Tu n'as pas attaqué le belé. Vidéo va l'accepter sur la parquet, ça vidéo avec les boîtes. Ah. Oh, on a quoi ça on a joué. Vidéo va l'accepter sur la parquet, ça vidéo avec les bois. Oh, va l'accepter sur la parquet. Na site ça clé bois. Mais puis on va partager la émission, on va partager cette vidéo. Vidéo peut continuer sur YouTube pour te dire que Ken Piana na makamuna et vidéo ba l'accepter sur na parquet que soit disant Ken Piana finga qui soit disant guitariste wana. Et ça vidéo avec les bois. Mais c'est que vrai. Tout ça émission na Ken Piana non? Mais je sais l'émission na Ken Piana, toi c'est Ken Piana finga artiste moko na ni. Attends komote mais na bandenge ne to betela ba système na so ba. Yo bandeni ka finga artiste wana je m'attends ni combattre. Divine, tout ça boulot. Excusez-moi de nous simbo pour le plateau nayo. Tout ça là boulot. Banningo na mnyebele ba kuma basa mission, ba kuma quoi mission comment utiliser bango. Kende non pas muto ana poser question. Tant on répondre mabenga na okangai. Alors pas. Tu comprends il y a un système wana tu. Yango moni a moto na benga benga na sala saloga boy. Et au soleil, c'est l'un qui n'est pas contre-temps. Et puis, il fait que tu tournes mission parce que Moutou a mieux placé. Il y a le Bama Ken, maniqué. Alors, non, tu n'as pas le temps. Ils ont l'air au cas que tourner mission parce que Moutou a rappelé Meninayo, Azaki Sigapasi. Voilà, tu ne pouvais pas dire n'importe quoi quand même. Mais au soleil, il va boiter. Tu as boyer au Kimat. Okima qui te zaki n'a tenté maintenant. Non, pas avec peut-être la vidéo na parquet. Non, même pas. Malele. Batu babi sixé silibino depuis Manikia comme na check. Maniké. Ken Piana, Jiras Malele. Zarelo mokot. Film na film sommet. Ba check ba wanta yaka bablo mokot. Ba l'autre bazana combien de sites va travailler nan. Sur 2 sites, sur 3 sites. Il a fait 4 sites. Maniké à Makambo, Ken Pianaza Makambo, je reste malé depuis Makambo. Donc, si c'est considéré pour moi, on est succès, chaque émission a un titre, ce qu'on va Ken Pianaza, Maniké a été émission Zate. Talat, bana moi ou bandi. Vérifier ben site non vérifier film vérifier wanta vérifier check so tan neti wanta chez ara trop Karine Mokonzi eza lokuta o mabole aza akoti poto Ken Piana très fâché et da kombo na zela o Maniké asali boye o lekechu azon natanga bakomboka ya biso natanga Maniké ngamoko na Ken nataka komba mtu nataka komba mtu na ba titre no awa ba lien na yo baza mukie trop nazaka natana bango te divine bango monde ba bikie malele yo na bisa noni bokende otuna ba ko répondre ngate po anini ba ko rate volcan mutasi ça va faire tout yo oh malele bo amisa tu botambola yo Ken Piana Maniké pourquoi pas Ken ayo ki la bino parce que Maniké bi mission na ba mission abi Ken ayo ki la ngate so Ken ayo ki la ngama mabe ya raté Ken Piana akende pa kisinjora ayoka kisinjora bisi Ken longola kisinjora pembe na mayoka ate pona nini azana ka posa ka patron na ka chef na bino a dirija bino to comment so ayoki la Maniké te menga ayoki la ngai so ayoki la Maniké te ngayoki la ngai ponga so na bina Ken ko sa o ta sala ate Ken to sala buya o sala te Ken to Ken na buya te malele zela na moni boyo pe idée on pesi pesa bien bat basolo la so ngayoki la Maniké ndeni Maniké ce que la biso ndeni Maniké mission na mission Laura Chou à lobby non Ken so comprendre hôtel mission na bien Maniké peut-être na ba compte rendre na mona bat numéro boye o wana lingate ba zape na Ken tiki net non ça sur net te pona pas la bana mais to monya longo pa ke check ezake Maniké na ba compte rendre na ba numéro boye o ba komera ya pembe na Ken yo mona lobaki bongo
Vous comprenez? Ya mamba ba famille na ngote maniqué na kisinjora ya mamba famille bana bomba na kati. Nga mama na kokota yango kuta tate. Na kuta tana ngote parce que maniqué abota na famille kisinjora. Njora za tata mo sabana maniqué donc nga na kokota mama na bangote. Vous comprenez? Alors ba ko na sens que non, peut-être yena njora ba comme un problème azo mona njora zo kanga matrona ken. Siko ken pa ko be ba ko ma relation ni mba moko kate pour maniqué lo bi bo ma relation. Ma relation bela maniqué est-ce que to ko bo ma relation maniqué? Tu vas te maniquer au sol, là, sinon, tu as des choses que les avantages, moi, que nous moutons à Kabila Kaye. On a avantage net. Jugement est 5 comme vitesse, na. Il a fallu pour pas générique. Deuxième générique. On a un problème. Si on a ça l'analyse, on a commis traître. On se parle, mais c'est surtout ça l'analyse. Yo mo pe non vandi bo yebi ke. Naza na jugement na na kati ya mutema na vu que na se positionné. Et ça hypocrisie. Oh, ça l'a pour toujours d'année. Muto alingara muto abisa muto ba défaut. So lingara muto. Faut abisa ba défaut. So ça muto lingara ba défaut na été. Oh mais une erreur. Je reste s'il te plaît. Je so bengi singa to sala analyse mo boy nga na boy. Yo na bina OK. So bengi nga na osala na analyse na mission na yo na koloba. Réponse na nga na pesa so tu na question o ba benga très très. OK malelo comment très très comment mais ba tout ba yebi mutu to yebi na minute mutu to yebi yo pe no zano kota ka bar vanda ka o yebi ke non 5e vitesse et betité o yebi yango parce que songa na lobi boye ko ma problème yo moko yebi yango nalingaka wata makasi ayebi nalingaka hériter makasi on se comprend animation o ya 5e vitesse ba cri eza nango ya bien mais ba cri wana mal placé sans danse ache makelele ya bwaki te na samno banda kala ke non ambulance a bwaki te charge ya kobinisa Congo ambulance na komina ngoti soka binisa ka Congo pa we rapport za ka 20 tonnes toti ke le retier rumba toti ke le rumba botu na rema animation te toti ke le rumba tango fort nem ta bwaki bien tango fort pa bwaki ba petit 3 minutes ça bwaki bien te ta bwaki bien ya bloqué na boussole na e bien ngoti pour so tali tango fort ka cri wana o aboki na cri na album na générique de merde bosso mais boloka aboki na tous les 4 génériques pourquoi pas que nous à travailler dire na 4 génériques tous les 4 génériques boloka za na ba cri na 4 Malele so lelo par exemple ngai je sais que non tu as beaucoup de considération dans ngai tu m'aimes tu me considères ken piana de même à considérer ngai c'est mon vieux vient d'ailleurs qui t'a mona nous to solara bien naie banangembo donc so na bien que lelo na benga bino na bengi ke na bengi yo na bengi maniqué de John avant si nesika mo na mosaka na gabana basé bosola to se réconcilier tant que bana ki tambo tant que ba confort to bon na gabana ta elo moni acte mo sala ya biso do vana na vena biso Blanchard Mosaka sala ngona no zui blana vani se na ve Mosaka papa te bango aussi ça mamna bangola c'est la famille c'est entre père et fils siko biso tant que biso bana kitambo yo no bino bango no za para bana bia blana bino bakasi bolinga blana ko leka Blanchard ya na bit soki nan basoli papa na mona basololi biso pe si olinga blana ko leka Blanchard so linga mo ane avant na mo ane pe mbeli mo na sakoli mo blana na talent natali bablo ka blana bimisi nzembo mo asali sœur na biso kabasele na bosani comme prénom na asalele maman na chan bana c'est un chanteur au papa na ko sala promotion mo na et même pe musique va sala la promotion papa chéri trop na vie ako sala pe mo na promotion bana lo bagelo mo za diamant ya papa na na comprendre ati donc devoir tout exercice on ngo sala wana osangisa biso sangisa na papa na mwana ba yokana na si je vous dis aujourd'hui ba yokani soka ba yokani biso beto okemba biso moto ke luka fena biso pa fena biso biso moto ke luka blana l'équipe blana danser que blana l'équipe Prince Babi alors non blana une expérience à l'équipe Prince à l'équipe une expérience blana ko mara Prince marati blana ko mara Prince ko mara oyemba ba différent ba sala jugement oyemba faut ba mbalo che ba mbalo wana ba juriste ba aso blana to rapper son ya ba chanteur ba mbale ba na timbre de son des morts mais ba chanteur ba mbale ba première voix mais ba timbre na bango ya différent. Et si je vous dis aujourd'hui je reste malé les Ken Priana na 26 na maniqué de John na bina 20 Sabino bosola na lekechu na kain mokonzi baba nana osenga ba pardon na batu tout ba sala mabe yango comme nini on veut dire le quadre
Donc veut dire que oza singa donc ba malele na so comme so bena singa ko ba na ko sala ba ko singa ba pardon na ba tutu ba sala mabe net singa abana ya bango abana ba abani na finga verambo limbisanga na finga président ranson limbisanga na finga président fali pour président fali so ba sengi ba pardon ba tutu bango ba sala mabe ba tutu ba manka ba respect biso to réconcilier na biso na bango ba réconcilier na ba grand te ba réconcilier na biso ba faible non ba na toi pas faible par rapport à ne pas balubakat toi pas faible par rapport à un grand artiste à Mboka na biso na bino so ba bisi bino bosenga faire go la pardon na nebo toi on a problème na faire maintenant on comprend malele on peut te faire aza griffe lamba parce que faire ni ozo ba toi un problème là c'est un gros problème na griffe lamba vous ignorante s'il te plaît tu sais de quoi je parle tu connais de faire rigolo je parle de faire rigolo ce qui na lobby par exemple bosenga bon pardon bosenga ozo bané na gola Papa Hervé, grand artiste à Congo, na finga yewapi. Taka Papa Hervé na finga ndene grand artiste amtemba ayemba na fra Congo la bimsa misute. Na problème na été. Bonga basenga mutu pardon ozane problème ngana sa eloko na finga été na bana mama limbisanga. Lorsqu'on fait de buzz, lorsqu'on fait de on incite les gens on incite les autres toujours anini. Mais est-ce que tu as baisiste été? Basala ba buzz bobi bango. Toujours anini malele. Pourquoi pas tous se réconcilier, tous abiso na biso, so qui ba fini malele ngai Ken piana Karine Mokondi toye to bina na fini malele na nga kangsa malele to temiso te. Est-ce que bobi que non de presque c'est la deuxième puissance dans le monde? Mais est-ce que les problèmes c'est quoi? Na biso to ma ba guerre, bana Congo to mo finga na to mo beba na ona ba yokana te. Non kende kuna te po betanga 12. C'est des problèmes à poto na problème à kozala ba si ba musicien. Surtout bana ba comportement za bana basi na presse. Que musicien mo bo bimanga na yo o trahir moninga ka pona musicien wana. Mon musicien mo bo landare pas mi voyage o trahir ka moninga po do ba problème ba voyage moi trop. Ba me mota moi Kenya fo finga na mutu tinde no finga nga na mutu me nga tinde na rabu nga sonna ko démarrer mutu ye ba ke no sala ngo conscient to mutu na problème nanga nga démarrer mutu na sima mutu te mutu ko tinda nga jamais kende démarrer mutu finga mutu jamais pe mona nga na jamais na leka na TV na finga mutu na ka ko sala ba droit de réponse na makamba balobaka oyi ba to bazaka wana pona ko finga ba yo yebi bango o sa no ka sambla yes malewa o kisiko kombo benga ya balewa oyebi na mutu apesa ikombo wana yes malewa na mona ngo na statut na lorsque basala ngo et voilà na baki kino pesa yebisa patron na bango aibisa bango donc voilà et bango ba kana wana pona otanga kombo na nga tanga kombo na bango te parce que ba ya na boule de gère ko finga moni déjà soit do ça la guerre ou soit do ça la eloko mo boye et comme da ko kotsa ba maman ba parents na kati na mona déjà que non oyo et ça sous guerre c'est tout tikam. Donc vous et Manic de John Bozam n'a prompté vous êtes en très bon terme. Manic de John on a que tout ça qui est lobby. Tout ça chaque jour sur dumbulo za ito ngomona yakia. To ana problème c'est la famille kabona raté. Manic za sœur na biso, grande sœur na biso. Je comprends. De John sera un problème, mon de John sera un problème. Alors on va pas na banda ya kitambo. Ah OK ne pas marcher té. Ah OK no wapiti akoya na kita. Première soin ko sala ya na kitambo. Solution est banana na kitambo. Ce biso ko gena de ko c'est bon ça va de John. De moni bo yo faut toke no place bo, c'est la famille. Bato ba luka na de John na sali bo John na sali l'autre. Ya lo la mwana akomo ke futé là. Comprends? Ako futé là place mo bo mais to za check fimbu na fimbu wantashi ezelo moko. Ezate ke no za ko kabona, tezelo moko. Boko mona ngapi na sali mission le kina na check. Mona ngati na sali mission le kana film na film. Et quand on peut pas ngati me koti na film. Puis tu peux pas passer à la mission monsieur koti na pe na wantashi. Donc c'est la famille. Trio wana e bang sabato. Bobanga. Tu sais bango déjà. Ba kokwe akala mingi te si ba kokwe akikala. Équipe ma fingi. Ah, il benga sur trésor pour tout. Voilà. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Maleli akoloba ni l'enfant. Nakoloba tout ça à boulot. Premièrement tout ça à boulot. Tout tika tricher, tout tika tricage. Moni les gens comment regarder le comportement ba fille belé internet. Ba comment le comportement mo ba ke pas musicien mo boye ba bimana musicien wana musicien ko bise non kende ça ilanga mission na muto so dibengela nga muto ba place za ponga na okanga. Donc et na déployer kana comportement wana. De tout tika ko mo apporter parole à baninga so basi.
Yoza mwasi zala mwasi. Et ça te moninga lo mwasa wanda ko diriger ka. Comprends? Donc tout ça boulot ya ngonde za père ya ngonde za mère to respecter batu. O to kuta na média, to respecter batu baza ba grand na makambo, to respecter ba ministère na so surtout. Ngale ko mo lekela ngomona mutu moko ozana yo nulle part. Kuta no place moko to yeka ma ndo finga batu. Na sepena na saratola continue bongo beta ka bango pena. Na beta ka bango. Moi, qui est na te ça va te répondre sur banana te soka moi ça l'impolitesse démarrer voiture qui est dans le pont on est bimisa yo mbata ici pour respect kota na moni ko kangisa ba bimisa bango faut ba ndobeta bango comme t'en beta moi si parce que moi ça beta ba mi bal arrivé au penabu ta 4 mbata so moni ba si so continue ko finga na ndobeta kaka abe ça bango éducation mutu mundo kana fimbo non c'est ngapi ba finga ngana ndobeta bango. So monika na okoko beta te pesaka saratola makambo ngo saratola kinganda ofinganga tata ici la beta sommet contrôle na marché déjà bo somba contrôle na iTunes ba somba contrôle na 5e vitesse te ba somba contrôle 5e vitesse aki single et bima de moi kala ba tubayoka ki on déjà contrôle bimi récemment na makam nazo boya nde yango tana ko loba vérité comme problème. Voilà. 5e vitesse ezobeta makasi. Ezobeta makasi. 5e vitesse ezobeta makasi ba tutu ba yebi ke beta makasi na Facebook. Ba tutu ba yebi beta na makasi. Moi na Facebook, so côté Facebook. Ezobeta ezoyemba mais ezobina ma na Facebook. To consommer contrôle et ana banzembo ba mélodie ya bien na kati. To contrôler, to contrôle, taka contrôle, ezo contrôler nanu donc les autres tailles ça va ma casse. Il faut basalara moni eloko so soutenir musicien ça la promotion artiste obingai na ba na 2013 na soutenir Gino Caporeje equaliser na PC de place hasard na ça la Gino promotion tin na zula Gino production en Afrique du Sud. C'est ça être attaché de presse à quelqu'un. Si Gino a bête en Afrique du Sud parce que na ça la promotion na kota partout na zo mzaka na zo beta kama sola Gino ti li passe ba mbongo misa mbongo ne cache pour Gino ya Afrique du Sud parce que na kota kana lobelaka. Au lieu de finir à battre, ça la promotion artiste aux soutenir. Vous comprenez? Au lieu de finir à ça la promotion, on dit que nous soutenir papa chéri. Ça la promotion papa chéri, tika ba si jaba comment battre. Ce que c'est le Liban papa chéri a baka un album tête timbo qui comme bien. Après l'élection, ce que l'élection ça la masse siko après gouvernement ko vendre ti année prochaine donc. Faut pas dire 2020 papa chéri un album. Après babo ki bino mabanga na kati. Donc to consommer contrôle nzembo za kitoko na kati to télécharger yango na iTunes to somba na iTunes ndeka to mesana la bena banzembo ba melody boyebi keno le kinga rata na ete ba musique congolais so ça msala beto soutenir mais tout ça hypocrisie. Bonjour à qui? Bonjour na batutu balandinga bonjour na Christelle Mutingi ya mami kana sikra na pesi mbote ser mora so la bien na petit nae na pesi sumbote na Madebo Debora Kamanda babi papi le roi la carte c'est limité mto atika na nyonga mtu tse c'est Diane da papa na et non boka été na sisite ya benga malele tu vois malele papa nenzo Maurice Janda babi contrôler le juif noir donc yo yebinde to solo la yanga ya kati ya palais ndé mo lo baka donc voilà batutu balaninga boteni nga regarde ezaka vérité ndeko mo sala nga mabe na ko ba vérité mo belé so ko ba vérité ko mo malwa na manquer ba de respect et ko na zo critiquer ba tout donc ezaka vérité ka vérité na nga ndeko sala mais David Lutete babi gaucho na pesi David Lutete sans difficulté financière David Lutete. Je dis merci. Gilles Monamputu. Merci Malele. Voilà, je dis merci à tout. Je dis un grand merci à tout le monde qui nous ont suivis. Je dis merci à mon boss qui s'appelle De La Nation, sans pourtant oublier boss Lady Pichu Mangaya. Je peux aussi oublier garçon Slima, il m'a filmé un caméraman nene à club et makam. Donc je dis aussi un grand merci à Jean-Willy de London et à Willy Mouchen Code Mondial, l'ageur à Patercho, ma garçon Paris. Namonaki merci pour na qui a un anniversaire en tout cas Namonaki merci beaucoup. Bye bye. D'ici là portez-vous bien, à la prochaine édition.